Nabakisi omoni likambo nyonso nzambe aza na nsima na yango liboso na yango elalaka te lokola totiaki nzambe liboso nzambe akoti makambo yango olongola ba 20 misato kotia nini 20 nde tozali bamama liputa MBC tolakisaka basi ndenge ya kolata liputa kozonga na ndenge ya authenticité ya femme africaine bana bilenge bakomi na ndenge ya mabe toza na nsima ya tata mokonzi ya mboka. Voilà, merci chers internautes, merci Nabandero, nous surtout Barolanda. Moi, Mboka, je décasse un peu partout. Ici, nous sommes en direct au 17 des martyrs. Ici, Kanini, Mokonzamboka, reprêté serment Lelo. Ici, Kanini, Bakongomani va se déplacer et belé dans tous les 24 communes. Monsieur Baouti, la province, pour assister à l'investiture de Mokonzamboka. Vraiment, Toroko Tanakati, Siko, parce que Kalamini, Marambo, Obanda, Toroko Tasiko Nakati, pour vous faire vivre encore. Nini ko le kalakati ya nakati stade puis nini ko le kalakati ezo le kalibanda iskani ba kongomani ba ko un peu partout ba ko ya partout pour la assister mon investiture ya Mokonzamboka. Merci na bala nyo surtout à Paris, London, un peu partout jusqu'à Bozali bo Rolandangai bambote ebele na bosante na Rifin Kisombe pourquoi pas aussi na Papikeli ainsi que Malela et plutôt Charles Mbongo contre Mbongo, Lucas, on a fait à Jésus-Christ. Et puis aussi, il y a Papi à tout dans le Gandjula, Aza à la Katia Stade, vraiment aux airs, le baptême, au Sambate. Voilà, nous sommes là pour vous faire vivre Nini Okoleka. Merci, Togo Tanakati. Voilà, on est toujours en direct à Stade des Martyrs. Siganine, Kongomani va se déplacer partout pour la Roya, pour vivre investiture ya Mokonzi ya Mboka. On te coûte un peu la maman, il y a aussi la fierté, il y a des femmes congolaises. Bazanga raté na marambo etali ya Mokonzi ya Mboka, elles sont là pour porter toujours au soutien na bango na Mokonzi ya Mboka. Voilà, mbote maman. Mbote papa. Qui mes ali? Zaya makasi papa nanga. Olamga ki 5 ans pona ko mibongsa. Pona ko ya milulu ya kitoko na mboko. Voilà. Ko banini na bateau ba kotala biso na Paris, ba kotala biso un peu partout. Bateau nyonso papa sengeza ya koleka. Voilà na biyoka okate. Ba tesuto yeme bango zemete. Bazana zemi ya Fati Beto bali ya tondo bali ya tondo. Voilà maman Oyo Baksanini na bakisi omoni likambo nyonso nzambe aza na nsima na yango liboso na yango elalaka te lokola totiaki nzambe liboso nzambe akoti makambo yango olongola ba 20 misato kotia nini 20 nde tozali bamama liputa MBC tolakisaka basi ndenge ya kolata liputa kozonga na ndenge ya authenticité ya femme africaine bana bilenge bakomi na ndenge ya mabe toza na nsima ya tata mokonzi ya mboka mpe tosengi mama talela biso likambo oyo mama ya bana ebele ya baleki ebele tolobi wa mokako soir. Voilà, merci beaucoup maman. Comprenez, ambiance au régner à la stade de Martyrs, les amours au lobate, les airs aussi, il y a regard parce que ma maman m'a dit qu'il me sala ya bandaku, mais pas hier pour nous soutenir au Mboka Fachi Béton, le béton de la nation, au Bakongomani, au lobate toujours béton ou rien. Ça dit de père et de mère, béton ou rien. Voilà, c'est un peu ça.
tokota sikoyo na kati totala mpe tozwa mpe bakongomano baza kuna na kati toyoka mpe oyo nini bazokanisa to mpe oyo nini bakoloba mpona journée ya lelo. Voilà. Avec Fatih Béton, c'est les peuples qui gagnent. Béton à béton. Béton à béton. Béton à béton. On est là toujours, les royaumes par conviction. On est là toujours derrière AVP. Merci. Voilà, bomoni toza sikoyo na kati tozaki libanda toyesiko na kati pour faire vivre bino encore ndenge nini makambo toleka sikoyo na kati et puis on va encore rentrer là-dedans pour que bomona ndenge nini ekoleka ndenge nini bakongolais bauti partout ndenge nini bakongolais baye pour kolakisa que non voilà ils sont derrière le chef de l'État. Aux apétements de Mboka, Anissé Loleka, le Baramamba, chef de l'État, il est aussi des leaders perso. Azaki Bongo candidat na Équateur, na Mbandaka précisément, voter massivement parce que à défendre ma valeur, quoi. À défendre ma valeur, raison pour laquelle ça qui est confiance, raison pour laquelle il est là avec nous. Mboka, bonjour. Bonjour, Kata journaliste. Bonne santé. Santé za malamu na ngolu ya Nzambe, soki Nzambe te me ano tomoni yango te. So tomoni ane oyo, tokutani subiso mbale, eza pona bolingo Nzambe ale eza na kati na biso. Rekolobani lelo oyo, c'est du jamais vu que nous là, bakongomani nyonso tout va se déplacer un peu partout pour que baya au monde na peuple kotala ndenge nini mokonzi moko akoprêter serment et c'est ça contradiction te ndenge bayo position balobali que non azali la population te ayibaki bango bavoix c'est le contraire. Non omoni tikana biso yo etikala kosala matin na kata mboka na biso ke président de la République azala aimé par la population congolaise na modèle ya boye ata balingaka moto mais oyo vraiment théorétique c'est-à-dire qu'il n'y a pas Nzambe mais Congolais tolingi fati mingi c'est-à-dire qu'il n'y a pas Nzambe c'est-à-dire que tolingi fati parce que fati beto akoluka intérêt mboka par rapport na bamosusu wana oyo bazali baétranger oyo oyebi mpe bakombo na bango moya kotanga eza te balingaka nde bateka mboka oyo me kosimba te peuple congolais nakanisi nauti mbandaka awa naza candidat député provincial ya IDPS na circonscription mbandaka ville tozozela baresultat bima et lelo nazali premier na liste ya parti na biso ya IDPS na niveau ya mbandaka ville ke topesa lelo parti na biso IDPS siège na mbandaka. Et lelo, laissez-moi vous dire, les amis fériés. Les amis fériés, mon nana, que ngai na bengisa kina bandeko na ngai ya village ya Bamanya, ya Lolifa, ya Boyaka, ya Bosole, ya Bongonde drapeau ya Bikoro ya Mbandaka, toyaki to assister na investiture ya Tata Mokonzi Kolo, président Félix Antoine Tshisekedi. Na yebi sur la place est débordée, ata flotta libanda, place eza isusu te. Na kati kuna ezali te place eza lisusu te ezosenga sikoyo nde batyela biso baétranger parce que population déborde na stade de martyre kuna na kati kuna moyen eza te tala. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que place eza te, place ezali te, place eza te, me bozomona awa place eza te. Yango wana président Félix azo mérité soutien ya biso bakongolais de père et de mère. Yango nazomona que non, nous allons soutenir la communauté internationale que la population congolaise est derrière le président de la République pendant 5 ans. Nous allons Simanaye parce que le président Félix Azali Koluka intérêt Kakaya, République démocratique du Congo, communauté internationale, Koluka va manipuler le peuple du Rwanda va manipuler les étrangers. Na Congo, va déstabiliser le monde. Mais la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et le long de ce peuple congolais, que tel ami le corps, esprit, âme, mais le monitorer, dans l'action à présent, Félix, Belingo, et puis ce que nous avons envers. Merci beaucoup, Moka, Anissé Loleka.
vraiment merci beaucoup parce que babi yeso bandi koloba tokoki olala awa soki bandi koloba tokolala awa okoki kobakisa nini na ola tuni yo te na bakisi kake na 5 ans oyo peuple congolais bapesa na président Félix confiance bapesa na parti na biso IDPS Tshisekedi confiance parce que tokokisi toza na majorité oyo biso IDPS tozwi 69 députés ezali koblaki te tobimi la première force première force parti comment on appelle la première force politique voilà la première force politique que biso lelo IDPS tobimi lelo nango yango wana akosenga na peuple congolais bapesaka confiance na président Félix na 5 ans oyo makambo malamu ekosalema na oyo asalaki te pendant 5 ans oyo uti koleka po bablokaki epa na FCC na union sacrée mais tout oyo blocage ekozala te parce que biso moko IDPS tokokontrole bato nyonso parce que toza na majorité na tous les niveaux. Merci beaucoup Mouamboka, Anissé Loleka, comprenez, nous sommes toujours tambolana, nous, on reste toujours branchés, scotchés sur le syndicat, et puis vous aurez encore d'autres images. Merci.
la République centrafricaine, Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République du Djibouti, Excellence M. Brice Oligui Nguema, président de la République gabonaise, Excellence M. Adama Barrow, président de la République de Gambie, Excellence M. Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana, Excellence M. Umaro Sissoko, président de la République de Guinée-Bissau, Excellence M. William Samoei Ruto, président de la République du Kenya, Excellence M. Lazarus Chakwera, président de la République du Malawi, Excellence M. Carlos Villanova, président de la République démocratique de Sao Tomé et Principe, Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, Excellence M. Mahamat Idriss Déby Itno, président, Excellence M. Hakainde Hichilema, président de la République de Zambie, Excellence M. Kenyatta, président honoraire de la République du Kenya, Excellence M. Eri Rajaonarimampianina, président honoraire de la République de Madagascar, Excellence M. Jakaya Kikwete, président honoraire de la République unie de Tanzanie, Excellence M. Olusegun Obasanjo, président honoraire de la République fédérale du Nigeria, des chefs d'État et de gouvernement, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, monsieur le président de la Cour constitutionnelle, monsieur le premier président de la Cour de cassation, madame la première présidente du Conseil d'État, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les chefs de mission diplomatique et représentants des organisations, mesdames et messieurs les représentants des organisations syndicales et confessions religieuses, autorités locales et coutumières, mesdames et messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes. J'aimerais, en prélude de mon allocution, rendre grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, protecteur suprême de la République démocratique du Congo, qui a permis notre présence en ce cadre du stade des martyrs d'Égypte, ainsi que les républiques voisines du Congo et d'Angola, pour l'appui logistique fourni à la Commission électorale nationale indépendante dans les dernières semaines précédant la tenue des scrutins. Je ne pourrais également omettre de saluer et de rendre un hommage appuyé à la mémoire de nos héros, de tous nos compatriotes tombés sur le champ d'honneur, ainsi que celui de toutes les victimes de la barbarie de nos agresseurs, pour que vivent nos héros et de nos martyrs. Je vous prie de vous lever et d'observer un moment de recueillement en leur mémoire. Le 20 décembre 2023, par l'exercice de son droit de vote, un acte à la triple symbolique. En effet, le 20 décembre, le peuple congolais acclamait son amour indéfectible pour notre cher et beau pays. Il a réitéré son profond attachement à la démocratie et aux valeurs républicaines qui le transcendent. Tout comme il a préservé par cet acte l'héritage nous légué par nos pères fondateurs.
bateau. Là-haut. Oui, ça bien. Je ferai moi le bateau. La bateau, non, ça va. On va bien rouge. Kontrabasi yangu. Oh, seka. Oh, balata, on a boisa. Oh, mura. Non, non, on est samate. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Bomoni, Ndengenini, Mwanamboka Fati Béton a prêté serment. Bomoni Ndengenini, Bakongomani, se mobiliser qui est belé pour assister à la prestation de serment. Il y a Mwanamboka Félix Antoine Tshisekedi. Je suis vraiment tellement épuisé parce que Totamboli, pour nous toujours aux informations. Merci à Bande Reliance surtout à Belgique, merci à Bande à Londres, merci à Bande à Paris, Bana Ituri, Bana, il y a le Boumachi un peu partout. Je vous dis sincèrement, merci.